bonsoir et surtout bon après-midi, bandeko na ngai. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois, Balandi Nabiso Yakala. Bienvenue encore une fois, Balandi Nabiso Yasika, Yachen Nabiso, Ines NM officiel. Bandeko na nga kande na ibisa kabino. Soki ezambala na yo ya liboso, tout comme si c'est toute ta première fois ya kolanda chaîne Nabiso INSNM officiel, je vous prierai surtout de vous abonner. Abonnez-vous massivement, bandeko na ngai. Tango wana bosabonaka, bosanaka pete ko cliquer na ngonga ya notification. Malamu ngonga notification ezalaka à chaque fois que INSNM officiel akobando publier vidéo ya sika bozala notifié na système moko ya pop. Alors sans plus tarder, voilà bandeko na nga tokoti na mozindo na biso ya lelo oye memi biso lelo epa na bino. Je m'excuse. Bandeko na nga nayebi très bien que réseau eyindi moto epeli affaires zakalara. Iya ba murmure uti mwa kolamuka journée à lobi na lelo combien que zakalara abomi mama na esiko après auti ko perdre baleki na ya mibali mibale. Aba enterré bango même pas 2 semaines, mère mana ya kufi. Donc les rumeurs et polémique moye ezo circuler sur les réseaux que maman ya zakalara a kufi. Alors INSNM officiel bandeko na ngai tozwi mwa ta na biso ya kolandela likambo wana très bien. Tozwa mwa ba confirmation avant to ya epa na bino ka ndenge bandeko na ngai na yebisa bino que biso to sera sikaka avant to ya epa na bino to créaka likambo te. Donc to sera siraka pour que à la fin siko to ya epa na bino. Qu'est-ce que je viens dire par là? Donc les histoires où ils ont circulé que pas maman zakala kufi que maman abomi siko ezakala plutôt abomi maman nae eza likambo eza lokuta histoire wana. À ce moment même là, je suis en train de vous parler, maman Zakalara, elle est toujours en vie. Alors, ces histoires où ils ont circulé que maman Zakalara a koufi, eza ya soloté. Eza ya soloté bandeko na ngai. Maman Zakalara aza en vie. Donc, a koufi na été ya. Kaka ndenge na oyebisa bino. Alors, bandeko na ngai moko totikaka. Bon, totikaka likambo ya ba polémique. Kaka nde na yebisa bino eza na bato mosusu o balamukaka na tongo. Atie moto mo kingani na miniature po kia bandolo baka lukuta po na ye. Bandeko na ngai likambo bongo eza bien te. Hein? Kando la muki na tongo yo ano bandi ozwi mama ya batsoki ya wapi. Lokola photo ezo circuler que maman ya zakalara. Mais wana za maman ya Uvira. O photo ezo circuler que maman ya zakalara akufa ki na ba biloko ezo leka na Uvira. Or comme je le disais bandeko na ngai akufa ki na ba tragédie o ezo leka na ba côté à est na biso. Maintenant moto soki ya wapi azwi kaka photo na ye et atia ngo sur le réseau. Et puis abandi kolobaki maman ya zakalara. Je sais même pas ce qui a si yebi maman ya zakalara. Ce qui a si akutani na ye. Bandeko na ngai moko tozala kaka wana tele na lokola ba juge ko jijaka bato. Ko sala wana kaka kanisaka mabe et pona bato mais to bosana ya biso pe parce que biso pe a toza ba parfait. Quand nde Bible loba ke mto parfait wana mokila zate. Ye monzambe ndaza parfait. Biso toza mabe, mais biso to bintolinga kaka mabe ya bato. Toti yango liboso to bomba ya biso. Wana eza mabe bandeko na ngai.
eza mabe. Comme je vous avais dit, bandeko na nganga histoire ya Zakalara oyo nako réagir sikoyo te parce que na betali bino lisolo ya Zakalara il y a même pas 2 semaines. Nayaki mwana audio ya prophète mobo apesaki ba détail. Nayebi ebele déjà balobaki non émission wana inesene officiel asalaki yango parce que prophète wana alobaki ke maman na ye pe akolanda na liste à 16 personnes wana. Donc ebele bamonaki déjà ke yango maman alandi no bandeko na nga moko il faut ko se rassuraka. On se rassurer vraiment que non histoire oyo ya solo. Et maintenant au sali yango na ndenge ya oti yango nango na ba internet. Parce que quand ndenge tozalaka awa bandeko na ngai bato ebele balandaka biso. Donc ezaka mabe koyaka kaka wa kofundaka ba histoire oyo ose renseigner ata te mbala moko yo wana okoti nango oyebeteli bato masolo awa te wana eza bien te. Et surtout Zambe aomona biso. Donc ezaka mabe biso kande na ebisa bino biso toyaka ofinga bato te. Toyaka créer ba problème à bato te et puis toti yango sur te mandeko nanga to sera siraka ke non. Et l'autre le va vraiment eza solo. Alors comme je vous disais bandeko nanga maman Zakalara asi akufi na été azawana. Ces histoires qui sont décirculées, des polémiques, boina boyeke mama bomi siko pour na succès bandeko na ngai mama Zakalara akufi nanu te. Histoire oyo eza vrai auti kokufa banani baleki na ya mibale ouais na accident wana eza ya solo bakufaki. Biso toyebaki tomonaki parce que même quand oyo nani baleki ya Zakalara bakufaki na Zakalara epe atiaki na ba story na ye siko pona baleki atie mama soki akufa kotia te pona nini bandeko nanga kande na ebisa bino moko ata yo pe auditeur oyo kaka omonaka ba biloko ya bongo avant yo pe otia commentaire na yo ya ko juger rassure-toi un peu que iloko eza solo tobosanaka kete ke biloko ezaka na ba sur internet. Rassure-toi vraiment que non iloko eza solo et puis otie commentaire parce que na la moni ebele ya batu ba juger yemba na moko na ba surtout na ba commentaire o se rassira tate o se renseigner te mbala moko ndenga ndenge omoni publication ke mama na Zakalara soki 3 publication kaka ya bongo mbala moko yo wana okoti na ba commentaire yo pe na ndenge ya nani ya musique yo wana bomi mama yo wana bomi bate bandeko. Rassure-toi que ça ya solo et puis surtout en dehors de tout ça mais yo pe ko bosa ate ke yo pe ozana mabe na yo bandeko na ngai. La Bible nous dit que ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Yo kokika kotelema wana teka boyena ye mutu wana obosana ke pete ayo ezali wana botaka lo wana mutu bandeko nga nde na ebisa bino eza bilo otia pe na mutu moko tali pe kete nga pe na parfait nga pe na sa mabe. Alors pourquoi juger les autres si moi-même nalingaka te ko juger ngai? Sala elo moko oyo moko oyebi te ke atanga pe so basali ngai elo oyo na oyo kango bien. Ba mususu bazalaka wana ye moko ayebi ke eloko oyo soki basalela ngai na osilika makasi me ya osalela bato. Bando na ngai biloko ya bongo eza mabe. Rassure-toi vraiment que biloko nga na osalela bato et surtout sur internet ya moko ezalata bien na ba connaissance bobo sololi biloko ba internet moko bandeko na nga tobosanaka kete et circulaka partout dans le monde. Ezaka Congo na biso wana teke bato nde balandaka na biso, c'est partout dans le monde. Ki lelo bandeko na ngai faut yebike soki lelo kaka photo kaka moko na tie na Instagram, na tie na Facebook, WhatsApp, na tie na YouTube, Twitter et TikTok et autres.
yeba ke eloko wana eza kaka na Congo te kende baotala yango, c'est partout dans le monde. Ba réseau oyo ezo fonctionner partout dans le monde entier. Donc bato tout bakotala. Donc ceux qui ont lemlo olamu ki otie mwa biloko moko ilukuta mobo ya mutu kingani au poster yango. Yeba ke bakotala eloko wana partout dans le monde. Alors moko to sala la likambo pona plaisir te. Ou ya pona ba view te. Bandeko na ngai moko to tiaka le problème a mutu so lingo sali la mutu yo moko tia yo lokola yo nde mutu wana lingo sali la mabe wana. Soki ezala kingana lena réagir ndeni. Et pas après, si qu'on réagir. Faut réfléchir avant d'agir bandeko na ngai. Kande balobaka. Polémique donc réseaux sociaux moto et peli. Quand on a eu bino ke bino toyebi ezakalara 2025 sans jeune courageux atie dans stade de nani casino de nani de Paris atie moi dana ya concentré mikolo la te azola la te donc ça concentré non ça ndeni pour public et ça et CP mais t'as la polémique autour là sur les réseaux et par rappel biso nde to za la bato liboso soka bimisika nzembo biso bato liboso na TikTok oto linga fort ba challenge mais ka biso to zo appuyer le kuta pona ye puis to zo lo ba mabe pona ye mais surtout abimisika nzembo mobo biso nde bato liboso sala ba challenge ne c'est encourager c'est un chaîne courage matika boy mais le kuta ezole kala ba internet to zo appuyer ngo pona ye likambo mobo eza fondé yango to zo appuyer ngo toza wana ebele soki nalobi ebele donc naza na assurance wana ebele fort ke toappuye lukuta wana bato oyo baoya kosa mpo na zakala tozo appuye bango bandeko na ngai eza bien te eza tolongolaka biloko ya boye bandeko na ngai na motu esalaka mabe vraiment makasi kandi na bisa bino ke bato wana na miziki na biso ya Congo bato wana basalaka miziki mata mais bomitiaka na nani ya zakalara na nzoto na esprit ya zakalara na ero ao se sentir ndeni aza déconcentré aza donc je sais même pas comment l'expliquer. Bandeko na ngai eza mabe. C'est un jeune courageux. Très même courageux. De la génération future à musique na biso. Tout ça quand on mutu te ke ba fali ba Ferré Gola, ba Fabregas héritier ba okende dans 25 ans 2035 40 to ko kaka bango neto ka bango te ba olemba. Bakolemba bandeko na ngai bayoka son bango wana papa chéri ba jipe mpiana kala meilleure son na beta ki ba concert na ba Paris wana mais c'est plus comme le relation no to yebi ya wenge. Donc cela veut dire que de génération en génération amo balembaka succès kitaka c'est de la même façon que na ba fali ba Ferré ato wana bango lelo ba Fabregas héritier bina filé ba Robinho Mundimbu bango ba Inos bi ba Guess bako lemba bako kola donc ba génération bakoya eza bazakalara we nde bako remplacer yango alors na ki bandeli ka boye déjà ba donc ba polémique a boye na kombo na ye bako se concentrer nde 10 ans après to kotelema to bandolo bakaka tala Yohano Kiti ayaki na mona vitesse ya wana kiti tobosana ke biso nde to déconcentrer bango kaka na biloko aboy to déconcentrer bango na ebiki aza moto amo akokia tia na selika mwana les internet mais na motema na ye ezosala ye mabe parce que to abatu il faut to ba en dehors de ya ba succès en dehors ya ba musique toza batu moto atikali ka moto bandeko na ngai yo moto zo fanda o telema na ba réseaux sociaux publier ba bilo na lukuta yeba keke
eza mabe et puis omitia pe yo pe soki ezalaki yo olingaki ose sentir ndeni tika lokuta tia okosa bato soki moto akufi oui mais rassure-toi que eza ya solo vraiment akufi et puis tika kojuge bato parce que yo moko oyebi mpe oza na mabe bandeko na ngai ka nde toswa bandeko na ngai so eza bala na yo ya liboso olandaka otali mpe vidéo na biso chaîne na biso INSNM officiel. Je vous prierai toujours de vous abonner, s'abonner massivement bandeko na ngai. Tant on a beau s'abonnaka, sanaka pété, ko cliquer na ngonga notification. Malamu ya ko cliquer na ngonga notification et ça à chaque fois que INSNM officiel bando publier vidéo au sala notifier. Alors bandeko na ngai tokomi na suka ya émission na vidéo na biso. Alors merci beaucoup pour na kolanda biso, surtout bye et à la prochaine. Ciao.